Ouais, c'est ça. Tout ça, il y a Ibra, au Pazana Liloba, président Ibrahim, il est parmi Bami, il y a Ndegonabiso Dolax. Bonsoir et courage. Bonsoir. Donc, tu as un souci au Sangani, na kata salon Andi, et après on a la masse en Abso Dolax, c'est bien. Il y a la masse en Angana na London, Oto Kangane, Mutaliboso. Dolax pena mutunanga. Donc, il y a pena biso tout, na bolingo. Tolobara toyo kana raté mais toyo kana ratanga likambo nzoka natanga likambo pete toyo kanaka donc ibana pesa tango biso nos tozolela dola si bien kwa za moko na biso dola si bien kuna ba Londres ba ebia za musicien wana za premier musicien na Londres na kata Londres na sens nini dola si pas comme musicien abanango na ndaku nanga guitariste nanga petit nanga Robert Mbala yemta mnando yebisa yeke betaka boye po ya yemba donc wana eza pena na barking dola sa za yanga pesa tango mbezolela et même maman Charlotte Pigeon toza pena président na biso aya mbala matete donc biso tout vraiment kata pesa tango tozolela na yebi pe ke yo mo pe Patrick Madika na ya Ilunga Justin Ilunga do tozolela pena dollar c'est bien ko ne jeune kanga biso to partager to yeba ndenge idée zo kende mais na tikeli président na ya kanga nde ba oloba to ebande. Merci vraiment, merci to. Bonsoir et courage président. Bonsoir Patrick Madi. Yo yeba ginde ko na biso Dolax relation ni bozaki na ngona